que oui la son okoki même ko éviter même tema makambo bazali ko sala conférence de presse au moins okomi koloba kaka bilobela boye ba conseiller moi yo ba conseiller o lobi te ozana ba conseiller donc mongo yango futaka bango ya pamba vraiment tozali ko kamwa oui la son vraiment biloko sali vraiment tu dois comprendre tu dois éviter baza ko melisa yo nini avant ko sala ba débat bazo melisa yo quelque chose yango neza ko tinda yo on ba n'importe quoi bien comment ah oya ni surtout kaka pointe on raté ma concert vraiment ezali passe pe mawa na moni penza ko sikoyo esika na bandai ko pesa yo ah oza pamba oza zéro oza pamba poete babiloko yo oza koloba ntango moto azali kopesa information ntango ye Roger Bongoso wana azali koloba ete bakisi moko eke na Congo tala boyeboye na ndenge azali koloba na ebandeli oza komona kaka moto aza kobeta monoko mpona koluka bainformation ya lokuta mais oui la son soki bayebisi yo ke par exemple bakisi oyo osalelaki publicité ezalaki mabe to oyo opeselaki message osalelaki sensibilisation po ete mpona bapesa vaccin ya polio na Congo ezalaki mabe mais oui garçon avant ya koloba il fallait quand même oloba ete bolakisanga ta document moko oyo ezoprouve ke médicament wana ezalaki mabe ezala ta organisation moko ekomaki yango sans même on attend journal moko oye komaki information wana sans même on attend site moko ya internet yo komaki information wana pona kaka Roger Bongoso yo aye alobi ale yo pour croire au bandi bala moko kopesa message pa ya ministre ya justice ah wera maile muke bazali kosisa o carrière mais loko bazali kosala yo balingi ke un jour yo zwa problème na Congo pokima baleki yo na mayele bato wana bayebi eloko nini bako préparer mais yo nde wera oza koyeba te parce que bayebi yango bien ndenge nini yo ozalaka na importance ozalaka nango soki oza na kati ya mboka mais lokola ozali leader moko olingaka na yo kotanga te surtout bainformation mpo yo moko osoloba yango a internet kuta interesaka yo te bamakambo wana kuta etalaka yo te okipaka yango te alors que une vedette azali moto oyo tango information tango azali kolamuka chaque tongo il faut à consulter information même une minute ezala na nzela internet mpona koyeba eloko nini yo bakomi mpona ye mais oui la son vraiment pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi maman Rosalie pour na kopesa ngai maloba vraiment na komona ke Werason azali vraiment nul Werason ye moko nda azali komitimola libulu na ye po ete amikunda po babiloko mosusu Werason akomi kosala vraiment ezali kokamwisa mais Werason yo lobaki bien que lobi ke yo zali musicien makambo na yo soki kaka na ndenge ya musique mais yo zali ko comprendre te que siko bato wana bakomi kolongola yo na côté ya musique ndenge yo déclaraki devant bango bakomi kolinga kokotisa yo indirectement na makambo politique yo koza ko comprendre te parce que yo lobaki oza politicien te olobaki que oza musicien mais na cadre ya nini yo kokende koloba ete na adresse message na ministre ya santé na makambo pe ya lokuta makambo pe oza te na bapreuve nango te Werason zala mayele yama tozali koloba baconseiller na yo wana bambongo yo futaka bango eza na sens nini Werason vraiment bato bazali ko préparer loko moko o bayebi ete ekolukola o problème ozo moyeta mso kozonga Congo te po kangama aotikala mais il faut comprendre
omoni te ke bango mo babande ko tuna yo est-ce que moye zato bwaka ngunda est-ce que moye zato bwaka ngunda mais yo oza na présence d'esprit te en tout cas na koyebisa yo eloko moko wera son na préféré même nayoka héritier qui azali kosala intervention na ye devant une caméra ke nayoka yo wera son parce que nayo komona héritier aza mayele mingi koleka yo limbisanga me na lobi yango héritier aza mayele koleka yo mpo héritier ntango aza koloba azalaka prudent mais yo oza mutu moko kaka mpo nini loyenge oza komimona kaka ke oza star mais wera son ngai na koyebisa yo biloko ozali kosala yango te odépasse ligne ya rouge oke musika Roger Bongo akomi kosakana esprit na otala Roger Bongo aza kosakana na yo indirectement aza komema yo na baangle moko ayebi ke ndenge aza kokende na yo akolukela yo danger moko mpo un jour yo koya kote okovanda na poto libela apres bosala combat ensemble eza baje na bango mais wera son soki moto aye alobi na yo ke non tala boye batindi bakisi moko boye kuna na Congo il faut ça quand même na bakestion ya se poser wera son yebisa biso yo depuis ozwi information oyo bazali kopesa yo ya bakisi est-ce que okaki gouvernement ya Congo badéclare bakisi moko ekonte ki ya tala boye mpona bavaccin tala ezali expiré bien ezala ya bapoison oyokaki yango est-ce que ndenge ozala kotambola ou bien baconseiller na yo bayebisaki yo ke babia ndenge totangaka bainformation wera son oyebi ke bakisi nani makambo moko osalaki mpona bato ya UNESCO oyo ifale bakende kosala bakopesa bavaccin na Congo bakomi place moko quelque part ke bakisi wana ezalaki empoisonné oyokaki yango mais wera son il faut zala sage bamakambo oyo nsima lobi okolobo bacollègue na nga nde balukeli nga likambo te bamoni ke ozali trop faible yango na bakomi kosakana na yo parce que likambo bazali kosala epai na yo epai ya Kofi jamais koleka parce que Kofi ndenge aza wana ntango baza koyebisa likambo ya boyeko mbala moko Kofi akozala na baquestion akopose bato wana mais yo oza pas meme na question ata moko wera ah non vraiment naye komona mpenza niveau na yo esika ezali naza komituna osalaka nini na yo ndenge nini osalaka mpenza défense na yo ndenge nini kuna na IEC osalaka yango ndenge nini yebisanga nanu mpo bato wana bazwa licence bapesa babi ke wera son licencié défense na yo osalaka yango ndenge nini yebisanga parce que wera son vraiment naye komona ezolekelanga na zone du matin yo nalobi ke lupemba na yo ozwaka labo kisi moko boye oyo ozipaka bafanatike nyonso misu babandaki komona kaka ngenge na yo obi ndeni mpo sikoyo mpenza baye komona mpenza ke kiye wera son babiloko ozokoloba naza kokomprendre te natuni lisusu estce wera son yebisa biso nanu baza komelisa yo eloko moko quelque ou bien avant bosala interview baza kopesa yo quelque chose oyo komela ou bien baza koglise eloko moko oyo eza kobungisa yo makanisi nyonso to ndenge nini baconseiller na yo na minute oyo baza wapi alors namoni ke baconseiller na yo baliaka yo bambongo ya pamba vraiment babiloko mosusu oza koloba wera son yo koki koadresse vraiment message epai ya un ministre sans même vérifier likambo oloba te non likambo ndenge bozali koyebisanga boye bolakisanga ata mwa preuve moko oyo ezali oyo ntango na komona nayebaki moko makambo bozoloba ezali yango mais bayebisi yo kaka ngulungulu yo lokola mposa kaka oza komona kaka soki obeti concert te mokili ekufi okomi koloba même n'importe quoi mais wera son tozali koyebisa yo makambo ezali koleka lelo il faut zwa baresponsabilité na yo nde yo moko lobilobi koloba te bokonsela o
Jibem Piana, au Kofi Olomide, ou bien au Maman Tchala Mono BBT, ils ont ma responsabilité dans Yomoko. Pourtant, aux a libosé à caméra, aux a Koloba, aux Yebi Nini, aux a Koloba, aux Yebi Makamoni, aux a Sala. Parce qu'ils allaient participer Mawa. Un licencié. Vraiment, Makambe Beleza va échapper au bout. Vraiment, nous avons une licence en Ozo qui a un Nini. Alors, nous avons biloko na romone pas na yo. Vraiment, Nimbisanga Benazolo, Bangai Motolongo, Kolangai Papa Roger. Ce qui a été le Nazara Kinshasa, que moi, n'a qu'à un niveau à l'université, jamais n'a pas été dans l'ISC. N'a pas été dans la campus pour la université à Louvagnon, ou bien Nini, mais n'a pas été jamais dans l'ISC. Pour ndenge na moni ISC ndenge ezali, c'est que ISC ezali sikamoko. Oyo ok, formation est bien, ezate. À partir quand la makambo na moni pa na yo, vraiment ezali pas si peu mawa. Mais lobi kolobati ke ya ba collègue nanga basali bogo, ezali yo moko nde mto zali ko assumer ba responsabilité na yo. Oui, la son nandima kité. Nandima kité vraiment, siko ndengo zawana. Donc o tikali pamba penza papier. On a zalaki na yango wana pona yo. Mama Rosalie na zumseli yo maluba.